Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na baeba so bolinga maman Eliane Nenitu. Na pesi bino mbote mingi. Ebwe baeba ngama vimpi. Moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Boko melanga ningi bomesana ko komelanga na yeba ke mama Nitu tuko wazima, tuko muzuri. Esala kanga bien na sepelaka. Koyeba ke baeba ngai, baeba linga kanga baza malamu, esala nga plaisir makasi koyeba ke bande konanga bazali bien, esala kanga esengo mingi. J'espère que boza malamu. Ngawa bino mama Eliane Nitu, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo, aza kobatela kimia ezali. Lelo tozali date nini? Lelo toza vendredi. Na bosse nini date lelo? Donc tellement confinement badate ezobunga nga na mutu. Les voilà, les vendredi, le 2 avril 2021. Donc, journée à l'élo, na tongo ya l'élo, naza, ndi bomoninga boy, naza déjà préparé, naza kobima, pona kokende, kotika, oya biso ndeko, oya tika kibiso, corps du Christ ba perda ki moko ya bango, o azali pe moko pe ya ngai, o azaki pona nga azaki papa, azaki grand frère, azaki ami, nde na ebisaka bino ke alliance oyo ano ona lata na musapi, jour naza kolata yango eza na bato mibale o basambelaki mpona ano na ngai oyo eza na musapi na ngai. Bato mibale wana ezali Pasteur Hippolyte Ditu Kayembe, que son nom repose en paix. Pasteur Hippolyte Ditu Kayembe atikaki biso depuis ça fait 11 ans maintenant akufaka un certain 19 mars 2010. Le 19 mars 2010, ouais, le 19 mars 2010, nous avons le pasteur Hippolyte dit tout cas atika kibiso. Alors, et là aussi c'est sali sou pas c'est choqué année aussi sur le 20 mars 2021, nous mukolo oyo pasteur Faustin Chungu atika kipe biso. Pona ba nyuso bavanda na mboka France, mingi ba yebi pasteur Chungu na église po bande ko kamaya Ebenezer, pasteur atika kibiso depuis le 20 mars 2021. Alors, date wana mibale est coïncidé et ça li vraiment passé et ça li vraiment monté ma passé makasi. Lelo le 2 avril nde mukolo tozo kende kotika pasteur Chungu na ndako na ya suka na demeure na ya suka place oyo azu adresse na ya libela ya ngonde mukolo tozo kende kotika ye na lilita lelo. Mais avant na kende lokola noka ki bande ko babenginga na baki kete na yebisa bino mwa détail yo makabande ko babenginga makambo e etali makambo bandeko babengelinga. Mais avant tosala makambo bandeko babengelinga lisolo na ngina betela bino nasali nanu une minute de silence pour la mémoire ya pasteur Hippolyte Ditu Kayembe Israël na mémoire ya pasteur Faustin Chungu. Une minute de silence s'il vous plaît. Pone naza préparé so na sisi na bino nazo bima na osa nini na kende kotika pasteur Chungu na lilita na na dernière demeure na na ndako na ya suka. Une minute de silence pour na rendre bango hommage s'il vous plaît. Voilà, que leurs âmes reposent en paix. Nenge kaka tolobaka, que leurs âmes reposent en paix. Pasteur Chungu azalaki papa ponangai, c'était mon frère, c'était mon ami, Pasteur Chungu. Na ebite na expliquer nenge nini. Naza na passe na motema, naza na mawa na motema. Entre temps na apena esengo pona nini parce que mutu oyo akufi dans le Seigneur. Mutu oyo akufi animela Christ comme Seigneur na paix sauveur na ye. Azokene na lieu de repos. Mutu oyo azungisa molimo pa nkolo andimela Christ te yende akendaka na lieu de tourmente. Alors pasteur Chungu azaki mosali ya Nzambe ya église Ebenezer awa na kati ya Paris kate na France pona zobaki bandeko bazokuta de partout pona kosani kokende kotika pasteur Chungu na dernière demeure na ye lelo le 2 avril 2021. OK. Mukolo lelo tokende koswa na bino lisona okende betela bino eza na bato babengi ngai pona koyebisanga mama Eliane Nitu basi oyo bapesa mibali mikanda nde bana kanda makasi bango nde babengi nga pona koyebisanga ke mama Eliane Nitu fosala biso émission moko pona nini mibali soka bazwi mikanda bakimaka bakendaka nga bia bon mibali soki bazwi mikanda babi oui mibali soki bazwi mikanda la plupart ya mibali soki mwasi apesi mukanda okomona kokima ye akokende. Mais basi soki mobali apesi mukanda basi bakimaka mingi te mibali nde bakimaka mingi nga bia bona nde babi kobanda na Fally Ipupa azo mukanda epai ya Niki ye wana akima kende babi fe rigola pa azo mukanda pa ya mwasi
otali ba comédien bazwi mikanda pado bato wana nyonso bayaka kaka kozwa mikanda soki bazwi mikanda basimi nzela ya bakei basi baza ya kosilika makasi komonaki mibali bazwaka bango mikanda bakendaka ngai abi ya solo bayabi wi babandi kotangelanga intel azwa mokanda mpona mwasi me lokola mikolo ezali ke actualité o makambo ezali bamikolo ezali ke fali epupa na basi na ye mibale mwasi na ye oyo abota na ye bana mibale mwasi na ye oyo apesa ye mokanda aza korevendike mpe badroit na ye selon bana na mokanda oyo apesa ye il paraît ke mwasi aboya divorce alingaka kosala divorce te mpo alingaka toujours agarde nkombo ya epupa alingi toujours agarde eloko wana ke naza mwasi ya intel parce que boyebi ke mabala ndenge esalamaka boye yango nayebisaka bino toujours nalobaka na bino toujours ke libala oyo esalami na miso ya leta yango nde leta aza koconsidere mpo to wana sa moi libala oyo bato bakenda boke na eglize soki bobalani to na kutimu soki bobalani bobi bokokabwana na bino na facilité soki bokei na eglize bakoyebisa bino makomi elobi bato mibale so bayokani te batambola nzela moko te bokokabwana na bino tandis ke soki bosali bamariage civil oyo tobengi bamariage oyo ya mairie kokabwana ngo ezaka mwa pasi fo oya ndima oya boya oya ndima oya boya balobi ke fali ipupa abala deja mwasi na ye mosusu okomo na ye nana oyo bavanda na kati ya ndako babotini mpe bana 5 moya abala mwasi na ye wana na lita civil eza te mpo na nini parce que ye deja na mokanda aza marie na niveau ya poto lokola aza marie moya akende kobala lisusu eza te abali mariage ya coutumier mais basi base révolté basi mingi baza na kanda basi baza ya kosilika mpo na nini mibali soki bazwi mikanda bakimaka mibali soki bazwi mikanda bakimaka eza na mobali moko mwana mwasi mabisina bimama nga kutu mobali azoyebisanga ke avant na bala yo il faut sa nini opesa nga nanu mokanda avant na bala yo basi bazalaka soko azwi mobali ana mokanda eke bayokani balingani okomona mwasi avandi na ye kimia mpo azwi mobali na ye bavandi na bango kimia babandi kobota bana na bango bolingo ezocontinue tandis ke mibali de leur côté bayaka toujours na bacalcule mpo basi bayaka na bacalcule mais ezaka mpenza mingi te mpo mwasi ayebi ke mwasi atulaka mwa mbangu mwa noki mwasi amona bi basi bazalaka so azwa mobali mwaza na hauteur na ye te botolo bango ka ndinga neza makambo elobamaka nango soki azwi mobali moko aza na hauteur na ye te balinga moko na kobongisa ye mpo evaniki totala komona mpenza mobali aza na mbongo mpenza azotaka te omoni mwasi oyo abimisi ye ngangola otali mpenza mwasi oyo soki mbongo te mwasi oyo mpenza akolinga ye te mwasi alingi mpo aza nini mpo aza na mbongo ezalaka ndenge wana okomona mpenza otali mwasi otali mobali toke mingi te tokomona ngo ata so exemple kaka ata na bakonzi oyo tomonaka bakonzi bato ya mbongo ndenge bazalaka omona mpenza mokonzi moko asi azebuki na ye otali modele azali mokomona aza nini ana mwasi moko akosakana te kitoko na ndako apart mwasi wana aza nde na ndako aza mpe na bamakango ye kitoko mpo ere moko basi basaka nini balandaka poshe mwana mwasi atabi nakobongisa ye kaka akobonga na ye akolata ndenge nalingaka lokola ata pantalon ya tisi ngai nalingaka jean nakolati ye pantalon ya tisi basi bazala makanisa bongo mwasi alobaki nakobongisa ye tandis ke mibali soki azoyaka alingi yo te soki alingi mpe yo te mpo mibali balingaka na difficulté mibali balingaka na mutu biso basi tolingaka na motema mibali batiaka mpenza basi na motema te eza na ndeko moko abengi ngai ayebisi nga mama nitu navandi na mobali na nga panda 10 ans na 10e année nde mobali azwa kofungolelanga motema na ye mpo ayebisa ngaki oyebi ke banda tovanda na yo je t'aime yabi je t'aime anga abi oui vérité nanga nazoyebisa yo mabi il faut t'avouer ta moitié pardonner eza lokola nazosala tubela nanga mobali alobi ke banda nalinga yo banda tobalana en fait natikala nanga kolinga yo te ke nalinga boye na motema nanga mais bana combien 5 mwasi mo moto ayebisi nga baza na bana 5 abi bandanga ne otolingana natikala nanga kolinga yo te tozalaka na biso nde toobota boye me bolingo mpenza na motema na tiao na motema naza nango te nazalaki nango te nazalaki meme kobima libanda naki na bolingo te me nde tovandi siko 10 ans yango oyo 5 enfants 10e année tovandi toke na 11e année nde siko motema na nga ekomi kolinga yo motema na nga siko ebandi kolinga yo botala 10 ans après mobali aye kolinga mwasi me mwasi wana ye mpe moto apesa ye mokanda sikoyo soki totali malamu eza ke mobali oyo alandaki mokanda epai ya mwasi
Tango azwi mukande pa ya mwasi lokola mukanda ngo bapesa ki babalanaki na état civil moya kabona bona mwasi ezati po mwasi apeka moke mbola mwana ka soka kibwe mwana kibwe ka mwana asala ka mwana azonga ka akipondezi mbula mwana anikele bana 5 yango nde eblokaki mpe mobali blok wana mpe bloke mpe mobali mpo bazalaki mpe bato bakendaka eglize mobali azalaki mpe na baresponsabilité na kati ya eglize soko azomona nalingaki ye mpo na mokanda soki naboye eglize ekoloba bato bakoloba navanda kaka me avandi na mutu me motema na ye eza nango na kati ya moto bavandi na ye te me bazalaka bokoko ndima 10 ans mobali alingaka na mutu mwasi alingaka na motema yango na mabala mosusu mpe koforsaka yango te dès le départ ya bolingo soki ezosimba te entre vous deux botika po soki ozomona na bolingo fo tia na balance soki omoni bolingani 50-50 tu sens l'amour ke mobali alingi yo mobali mpe osanti ke mwasi alingi ye wana bootambola bien mais soki yo mwasi omona ke mobali nanga azaka alingaka nga me aza boye ya des signes qui ne trompe pas so mwa mobali alinga comme aza mwa boye yebaki esuka nango bokabwane kozala seka alingaka o penza te po mibali balingaka na mutu basi ifo kozwa mayele bokokondima mobali évangéliste mosali ya nzambe 10 ans après azokobisa mwasi ke na tikala kolinga yo te me baza ndako mo baboti bana 5 10 ans après mpona nini mabala mosusu mpe ezaka basi bino moko boforsaka yango mona mwasi ozoforce mobali dis-toi dans ta tête que ce qu'on lingani na mobali opesi mukanda elakisi te kokangi ye te oboteli mapasa elakisi te kokangi ye eza bongo te bolingo eza eloko mosusu bana mpe baza eloko mosusu mukanda mpe eza eloko mosusu preuve aneke nana moninga moko na yebi babota bango 10 5 filles 5 garçons mais papa na bango aboya bango na 10e enfant mwana botama ya suka ya 10e mwana papa na tikaka na âge à 2 ans. Bana 10. Mais papa boy maman. 10e enfant s'il vous plaît. Bana bazali fruit ya bolingo. Batumi bale soki balingani basangisi nzoto. Baboti bana. Bana nyonso tout bazaka fruit ya bolingo te. Sauf que bana bazaka bénédiction et utaki pa ya nzambe. Mais bana nyonso bazaka fruit ya bolingo te. Bana bazande bénédiction utapa ya nzambe nzamba bénir apa moli moto poza mwana. Mais mwana nyonso aza fruit ya bolingo te eza na mibali mosusu babalani mpe na mwasi tobotaka ya bana mibale ozwizemi ya mwana misato mobali asiliki mpona nini ozwizemi ya mwana misato ngai nayebisi ko tokobotaka ya bana mibale yebaki mwana wana ndenge papa sa boyebo tina kobotama na ye nakokola na ye mobali akoza na bolingo na ye te mpona nini enfant non désiré yango makambo toza komona mpe awa na ndeko oyo ya mwasi niki mwasi afali ipupa balobi fali ipupa linga kaka mono ya liboso me oya mibale enfant douteuse aza ko douter na ye aza ko ndima ye penza te mais so balakisi bino ba photo botali ozomona mwana yango na tata mwasi na ye awuti kopelisa moto bakokana penza otali mwana na tata mwasi na pelisi pata mwasi na ye tina omona penza ke bato baza ya kokokana mais papa kolo mwana aza ko ndima mwana na ye te aza kolinga mwana na ye te yango balobi ke bana baza fruit ya bolingo te bana baza bénédiction bana nyonso baza fruit ya bolingo te eza na bana mosusu oboti amemeli yo malheur na vie par exemple oboti mwana mwa aza na ye rebelle amemeli yo malheur na vie oboti mwana mwa aza bandi oboti mwana mwa aza moyibi oboti mwana mwa aza violent na basi mosusu otali mwana oyini na mwana mpona ni oyina papa na mwana na yo mwana osoki na vi na nga te na nga nazala boye te ota mwana oyo oza malere ya vi na nga moka kaka fruit ya bolingo bana bafu te bana baza bénédiction ya nzambe mais baza fruit ya bolingo bango nyonso ba fruit ya bolingo te fruit ya bolingo ezaka o bovandi papa na mama ke foto bota surtout na bana bayaka na difficulté tosambela nzambe asunga biso tobota bana bango nde baza fruit ya bolingo o penza boluki ta mosu na pasi mais oyo mwana koso botami papa aza kowanga naza koboya yo preuve ne tomona kaka mwana kaka moko ya mwasi liboso nde tomona ka snap na papa partout ozomona penza enfant chéri mais oyo mibale oyo ba effacer ye penza ko ba effacer ye penza par là na yebisa na bandeko basi bobenga mpona ko réclamer ke mibali mingi so bazwi mikanda bakendaka soki pe mobali aye omoni ki aza na bolingo epa na yo te kozala presse ya kopesa mukanda te kowela te po aza kitoko ko c'est vrai na époque wana fali ipupa azaki star te
oui mais azalaki déjà mutu oyo bato mosusu bamonana kozomona mutu aosala mosala ozomonaki awa étoile ezali étoile oyo kobrille bato mosusu bazalaka aosala mosala ozomona keke awa mpenza eloko eza te eza ndenge wana miso ya mokili mpe emonaka malgré apesaki mokanda ntango wana wi azalaki déjà quelqu'un mpo déjà moto awuti Congo à l'époque moto ye poto osala bakwenda vutuka likanisi eutaki epa nani est-ce que eutaki epa mwasi ou bien ye mobali eskrokaki kaka mokanda apesi zemi azwi mokanda aposa ava kozwa mokanda abendani na ye ekomi baraison oyo nakangaki yo na mobali bakangaki yo na mobali bakangaki ye na mobali ndenge tata mwasi ya bana na ye ntina alobi ke bakangaki ye na mobali yango wana mobali asala nini mobali aboya ye toyebi te soki eza ya solo soki mpe eza ya lokuta totie kaka point d'interrogation bozwa mpe mayele ntango bozomona makambo eza kokwea bozwa mayele bakangaka mobali mpo na bana te lobika nabotele kaka bana mpo nakanga ye non libala ya bana ekufaka bakanga mobali kaka mpo na bana te kolinga mobali ntina mwa lepinière te osi longtemps ke ye aza kolinga o mpenza te so moke mobali apenza na bolingo na yo te kokufa te opesi bolingo nyonso kosouffrir après kopesa bolingo nyonso to kosouffrir après koloba te ke mobali ndenge aza boye basi mingi lelo bazolela po ani napesaki 5000 na ngai napesaki 3000 na nga napesaki 1000 na nga non l'argent n'achète pas l'amour l'amour c'est le cœur c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer l'amour c'est vraiment on ne peut pas yango bomoni ke l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Ba preuve à bolingonde et monanaka. Ba preuve à bolingonde na bengaka. Yabe ya Zakari Tulomba ya ngai ya pasi pe ya bisengo. Pourquoi na bengaki ya ngai ya pasi pe ya bisengo? Pourtant on a zwaka pasi na ngai zakani surtout matanga. Ata okine musala na 5 heures. Okomona ye wana ta. Donc ba maki sasa nde bazwaki na etoko na matanga. Ye wana na couverture na ya munene. Ayako sani ya kolalisa nga na mabele. Biloko e markaka. Ozomona ki yaona bengaka ya ngai ya bato atuna obengaki bongo po ani bijou béton omoni pourquoi na bengaka ya Zakari ke ya ngai ya pasi pe ya bisengo ya Zakari Tulomba la mamie la plus stylée bezacle po ye atana na pasi atana na matanga lalisa nga na matanga naza na esengo na fete azalaka nanga yango na surnomme ye ya ngai ya pasi pe ya bisengo tina na bengaka ye bongo yango wana ezaka exemple po boyeba le preuve d'amour. Ba preuve bolingo zata mutu abengi kwa bo allo ayoki kaka allo na yo lobi nazaki na mood te bo mood ya na anglais lobi nazaki vraiment na morale te hier naki vraiment na morale te ngai téléphone na ngai sonné ya mete na ngai ya papa Edo dia wakana na Toulouse abengi nga soka bengi nga tanga benga nga na ya soka benga kana téléphone sona mweka komone na baka ya mete na ngai ya bata papa Edo dia wakana o leki na yo na ya mbaki bongo lobi ya meta benga na bi allo ma ya chérie abi moi bana ponyo ya benga ndengwa ngabite ya ça va binanga ça ne va pas loba qu'est-ce qui ne va pas ngabite ya ça va bi moi bana na yebi yote pourquoi zolingo ko sangai loba qu'est-ce qui ne va pas ngabite ya tout va bien abina yebi yo loba ngabise bo toka ta téléphone na rappeler mon yebi ça otiscope na rappeler ite mais zaka ndenge tuzaki because to la mukandenge moko te na ndenge pele na zabe kina zo kinde pe kokunda pasteur donc na ki penza na moral penza malamu te ya mete komitungisa te ngale kino na kina na problème moko te ya problème ce ki loko te ya moral ezaki kaka mo ya kokita ndenge na mo makanisi ndenge zala ka osko perdre batu po pasteur shon na boka pasteur shon na yebisa bino ke ngana zaka mona ba pasteur na zala ka leki ya ba pasteur pasteur shongo yaka na ndako na ngai mona ndako na nga aye to vandi to to betani liboko to sako solo là c'était mon ami pasteur shongo kapo faki na bisalemi na tali bom na lekse bino photo na pasteur shongo mukolo ya libala na nga o azo sambela poto lata na ano oyo donc c'était mon ami alors kokende ko tikele na salilita ezalaki nga pasi na motema yango nazaki na moral te lobi explication na yango wana ya mete na ngai bata papa et deux dia kana explication yango wana ozwi bolingo ba force ka yango te bolingo zakelo ko moza naturel eza le quoi matiti l'angolaise la fille de ma mère banda to lingana na ye ozomona ke non elle c'est la fille de ma mère boki matiti l'angolaise aza angolaise mais c'est la fille de ma mère parce que tozalaka ngana ye eza ke mwana mama na onde ko kozala na ndenge wana ta bozo baki mama ejeni monga ipumo wana na keso très loin waka poumon telaka na kati ya nzoto organe babengi poumon soki ebeli moto akufiti
wana siko poumon ozomona ba différence ba bolingo eza ndenge wana sikoyo nakopesa conseil na ba jeune oyo bozotalanga tomonaka bana na biso mingi ba plaider mingi bayaka kozwa bino mikanda bino pende ba mosusu so bayebisi bino ke bobala na bino na bana bakoto bolobaka français na bino bien bolingi te bolingi kaka so bango baye ningisa mama naoke matanga naoke matanga naoke okunda okende kundo che barete balobaki bongo tokende kunda mosali ya nzambe fo kozala propre ya bomwenga alati pembe boye kozala propre mpo ake na motema ne pembe ayaki mosali ya nzambe ayebi nzambe na ye donc ake na ye na kimia na ye na esengo bayebi te totya mawa tolata noir bayebi tolata pembe akende na motema ne ya pembe ya bomwenga nasali boye kaka nde bomwenga bo naolonga pa naoke matanga kaka boye propre et pourtant ngai ce que ça na couleur na linga makasi za couleur noire mais le blanc que tika musala nzambe na lita na ye bo bala na bino bana bakoto yo pe bolingi te bolingi kaka ba bleda ok ba bleda bana lolemo lokuta makasi tant bo bala na bino mona koto akoshina o mukanda te akokosa ona nini na eloko moko te mais tellement ba bledar tant ba yaka bazana lolemo bazana lolemo yebi ndenge azolinga français kutu ezoya penza te nde bino bolingelaka aolinga français lingalisé omona yo wana otombe amoureuse lelo boza kolela il m'a pris mes papiers encore bana babenga bata ba français maman tu sais il faut en parler moi aussi un blédard m'a pris les papiers comme ça après il s'est cassé il est parti là il m'a laissé je défie avec lui maman je défie moi j'étais bête j'avais accordé les divorces j'avais accordé les divorces, j'étais bête. Banana baza kobenga ba rotungisa. Eloko pelisi moto kaka likambu ya Tina ipupa, Fali ipupa, Nana ipupa. Bomoni sikoyo. Nana niyo musuko mona yena ni. Kolo makambu to komona na. Mona pe komona zo kimanga. Niki ipupa. Voilà. Tokende musika te. Oyo babengi ye babike kanda Niki ipupa komaka nini na ye? Niki ipupa. Mais toyoka kate sika Fali ipupa bengaka Nana ipupa bengaka Nana ketchup. Siko ketchup ezaki sini. Ketchup eza siko mwa nani? Nana ketchup. Parce que cette femme-là ne porte pas le nom de son mari. La plupart d'entre elles, c'est comme ça. Hein? La plupart de femmes de vedettes, soi-disant vedettes, stars de notre pays. La plupart d'entre elles ne portent pas le nom de leur mari. Pourquoi? Parce que la plupart, baza marié na basi à poto. Baza na nikanda ya poto na ba identité na bango babala basi baza na poto basi ya poto peso na kopeso divorce te okito mata soko meki to kende na media na okende kosambuso na media le bavandi kimia basi wana mingi baportaka kombo ya mibali na bango te mingi so babandika kotala basi wana ata mobali ayembe na nzembo akoyembe kana kombo na ye normal acha kombo ye kombo ye mobali ayemba te acha o bachaka te. Yango na bozo mona soki obalani na mobali na mairie ozo porter kombo na ye to monaka a Florence Emenea makambo ngindi te mama bana za kuna aye kutu babala ye to yo komona biso nyonso na identité bakoma Flor Bandu Emenea ekati makambo ato botaki bana 40 ata bazoki mwasi moko abota te ata bota te metango lemaka na identité wana na kombo ya mobali na ye finish. Vital Kamerhe avant prêter serment na bango tomoni mbangu ba proteki mbangu aki kobala Amida mbala moko akomi Amida nani Kamerhe tozo pesa exemple bato bayebana mbala moko akomi Amida Kamerhe akomi ko porter kombo ya mobali na ye libale komi officiel mais babanda bolingo na banda kala babota mona ya liboso na fornication pona nini babala na kite mais tant mona akomi ba responsabilité na bala mwasi apporter kombo nanga lelo to komona Amida Kamerhe président de la République Félix Tshilombo mokolo tango azalaka na bolingo na mwasi na ye mairie bakenda to tikali pe koyeba te bakenda na mairie ya wapi mais tango baza kosala ba campagne na bango to tikala komona président Félix na ano na musapi na ye te
tango kaka prêter serment te komona pan ano na musapi. Allez, maman na biso, maman Denise que je respecte beaucoup, akomi maman Denise Nyakero Chilombo. Ancien chef de l'État Kabila Kabange, avant à prêter serment na ye, akoma mokonzi ya mboka ndenge akambaki mboka Congo, tomonaki mbangu Marie-Olive Lembe. Comme Marie-Olive Lembe Kabila. Même na mboka poto a place tozali. Po nini nga na kanga misiko na koma ka bato ba komona ngate, c'est normal. Naza na komona nga. Mbuyi mukeni mushivula. C'est mon nom. Mais kaka mobali na nga bomona nga ni to kapita oyo kaka bomona oyo. Tango kaka to balani na ye na mairie. Tant qu'on a porté combo ya nitu, et kota ya nitu partout. Tant on a bandi service traiteur. Nachaka, service traiteur et décoration de la Providence, Eliane Mukendi nitu. Mobali nangai, mais c'est nitu kavila akia longoli komo nangai ya Mukendi na nini. Nakati ya ba papier nanga ba kabisi nanga tout. À refaire tout à zéro. Eliane nitu. Nga soko zo lukanga ko lukanga na komo musute lukanga kana Eliane nitu pat okozwa ngai na bata makate lukanga na di partout na zaka Eliane nitu madame nitu et aloko ba Zakari tulomba partout eza lokola mwasi ya nani mama Guylaine Musoba tebake ka Guylaine lelo koma Guylaine Musoba kobala na mairie eza malamu na mutu oyo bolingani na ye penza boza penza na bolingo bobike te ya bomona basi musu mingi lelo bakoma azo déclarer mobali nanga bazunga mobali soki mobali obobala na ye bien ocha ba garde fou bobala na ye a bonne et due forme angaka kende te mais tu ozomona mobali akeya ki kobala mwasi mususu na mutune parce que bike naza nanga libre. Mais yo mwasi ovandi na mobali pendant 30 ans c'est mon mari. Na 30e année mobali akosalo pe coup. Aki kobala mwasi mwaza jeune par rapport na yo amemi pe api état civil. Yo perdre 30 ans na yo wana. Pour mobali tama kendaka tala kana simate. Mobali soka ki akena ye balingaka na mutu mibali balingaka na motema te. Mibali obomonaka mingi surtout ba musicien mingi. Bazwa mikande belé na basi ya poto. Ba musicien belé ba randa basi ya poto ba malheureuse. Ba yibela bango bilamba, ba yibela bango ba sapato, ba pesa bango ba mbongo, ba pesa bango mikanda. Yo zo kende komitike pa ya musicien mozo kanisa linga kote. Ta musoza munene tala bassin, ya linga taille fine. Ta musoza taille fine, ya linga bassin. Batona ba compliqué po yeba ka lingi yo eza pasi. Baza compliqué batona, baza na esprit na bango moko boye. Les actes différents de l'esprit na biso, c'est vraiment compliqué. Père à son âme, Shungu Wemba Dio, Papa Wemba. Et le roi est sengo maman mazona tikala na waza mwasi moko na kati ya libala nza ki kita mata bambanda de gauche à droite malgré maman za ondi mabangote mais babanda kozala de gauche à droite bambanda. Mais et loko ya sepela na ngoso solo na mama mazona ko yebisa yo abi eloko asuka bomenga mobali na tikela ye kombo oya porta ya Shungu ndo ya pasteur Shungu bango so batetela kombo ya Shungu oya porta na bomo na ye mwasi musa tikeli ko porter yango te yenda porter e koma kaka na bota na papa Wemba oui bobota na bino nazala papa Wemba bana mibale bwana bana mibale mais lelo oyo soki baba madame Shungu Wemba ndenga kenda wana akeina lilita kena bala Maria Rosa esengo na ye mobali na tikela ye komba porta komba mobali na ye bomo ndenza masama makambo ina na avant kufa tanga bali mwasi na ye mwasi porter kombo na ye akufi na ye to tikali kaka mama Amazon Shungu soka kena badimsaso Maria Rosa Shungu bozo mayele bino bato ya mikolo yo bino bana ya mikolo yo o bozo linga mabali bokende kobala bosala ba erreur basi akala basala raté okana mona Paris atanga na ya na 4 heures oya na 4 heures na Paris osala nini oya na 5 heures na Paris osala nini apart ko yibela ba musicien oui yibela ki ba musicien
okota boloko tala nena bangaka boloko mwasi akota boloko pona lika mwasi okoti boloko po yibelaki musicien bilamba na magasin okoti boloko po yibeli musicien mbongo j'ai horreur de ça nasuka nango ozwi nini eloko te makambo eleka kala il faut teya bato oyo ya sika bafaute baya na biso baya poto kala oyo basala 40 ans na poto mingi baki na bafaute ebele makasi baya wana mingi batikali bango moko baselibataire bosilika kaka so bosilika meza makambo nalo beza ya solo nayebi ke mingi bosepela te bosilika m'en fous ça m'est égal je dis que la vérité baya wana mingi bakoma kanda kanda babebisa bavi na bango bango moko basi kaka te même mpe mibali omona mobali mokolo aya poto bayemba ye na banzembo ça fait 40 ans mais apianga 10 euros te mais apianga 5 euros quelle honte vie basakanaka nango te la vie n'a pas de brillant koloba te ke leo nasakana na vie nanga lobi na kobongisa ya lobi eza ya nzambe toyeba alobi te babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja mpona lelo tosiki wana na boyi ero yabe benga mpo nde tokende kunda boye nazanga moko te yabe ya Zakari nayebi kasala seja nzela mpona kunda pasteur Shungu mala Luzubu a deja na nzela mpona kunda pasteur Shungu mama Lisi Ndombele a deja na nzela mpona kunda pasteur Shungu donc toze ebele tokende kunda pasteur Shungu rekoki nga na tiki bino. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube sheneni bana betu bonso. Bye bye.